Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe kati kobanda bondongwani ya ngambo iso na bosambi sami ya Vital Kamerhe, Sami Jamal pe Jano Muhima le 11 juin. Bandenike banso longola moko balekaki mercredi liboso ya tribunal pona koyanola na mituna na bosambi sami ya bopengwisi misolo ya botongi ndako nkoto moko na ndambo pona mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi. Procureur ya Cour pénale internationale alobi ntango bokono bwa COVID-19 bokoleka akotinda lipinga lioko ya bulukuluki pona etala bubumi na Ituri. Madame Fatou Bensouda akebisi ete bobomami bozali kosalama na Djougou pe Mahagi bokoki kozala mbeba ya makoki mabomoto. Cour constitutionnelle ya Burundi ebwakisi recours ya parti politique ya makasi ya opposition eye eboyi bilembo bya maponami mamokonzi ya mboka ya le 20 mai maye Evariste Ndayishimiye asakolamaki molongi. Bazuzi bandimi elonga ya General Ndayishimiye ya CNDD FDD parti politique oyo ezali na bokonzi na Pierre Nkurunziza oyo azali kotika libonga ya bokonzi. Mangomba mamakoki mabomoto bafundi président Donald Trump po misala ya bokengi misalelaki pilipili pe molinga na ntina ya kopanza batelemeli liwa ya George Floyd na milulu libanda ya Maison Blanche na Washington. Misala ya bokengi batindikaki batelemeli lundi yambo na président Trump kokende na makolo na ndako ya nzambe moko pe kokanga foto na kolakisa Biblia.